Esil, so namda finga pe muto mo pe na ko finga pe na muto na fingi. Po ke na ngapa ite na ko finga o mo pe na fingi. Ko folo mi de. O beta wate. Yo ko yo be na antecedent. Ben antecedent zo ngo yediam. Fali ona ya zo ba soki fali. Ngala on ba su kombo na ete parce que c'est makamwa c'est les gars qui. Ma beka ya amida po ça ba papier na ngote. Faut ça ba papier comme officiellement pour boula officiel. Vous comprenez? Si on a le ballon, il y a un boula. Pour l'objet péché, à caméra, on a ceux qui 20 ans, sont le couta, sont pas seuls, on va décortiquer ça. Moi, on est dans le ballon. Et bon, on a un boula, Amida, bon, mal ballon combien de fois? Na Jibé, na Kinouane, na grand frère, vieux Maurice, ou à Sassou, Diana Sassunges. C'est quoi comme si on a Kaningi, les Rwandais. Mouyibi, Kaningi, voleur, Aïbi Mbongoye. Voleur. Au moins on dit qu'il y a Kimbongo. Mais Bakangi état de droit sali. État de droit zate. Mutakangi eza muto yozo kansate. Zikini kuna COVID-19 zate pandémie de zate. Bati okosa zeta poison. Bon foni ka bo muta wana osambisa kamere loka ningi. Mwa mubali ya bula oli ya bula nani oyo. Bula Amida. Mobala boula. Bien, Zélano, pardon. Souffrir n'a tout nos questions. Pardon, tu as si ça bon. Pour une fois, vous savez, vous savez, finger pété. Na finger tena, do finger tena, do qualifié boula. Denis Ouah Rwandais. Senga. Rwandais. Là on a un boss, on est boula Rwandais, on a ça na boula Denis, on a ça na ambassade Rwanda en Angleterre. Il tourne à Yebinga. On va bien na Zaiko. Moi ça n'y a pas de Mbana Félix. Côté la papa, viens nyos ma problème pamba. Si quelqu'un coco c'est là ma problème. Viens non. On doit mettre les couches quand même dans mon zoba on n'y aura longo. Waba zoba papa ba nyama mo ba yoko defa. Finga. Et bon talinga, ba okenanga. Na finga ba otena sa. Somo sa na ndaksa ba masoko. Ah ben oui, so sa na saliam. So tchecho mo no sala. Non, non, ça va, ma merde. C'est un père de famille, non pas un père de famille, un président de la République. Je m'en fous, il n'est pas président. Aza président. Il est là. Son Aza président. Ah, tu peux belé babouana baboye. Yon a qui diba. Ah, président Moutouté. Ah, président Azali étiquette, c'est marionnette. C'est un placebo. Garçon de course, il y a Kanambe. Sozo yeba, on te yeba, on le repère. Bon, on a pas de coup, on a pas de coup, on a pas de coup, on a président. Batuna yo bazo kufa ozolo belorote. Wana président. Aza président. Aza président te bande konanga ba congolais. Certain moment batu bazo boma biso Kagame Kuku Dendo. Obi président Rwanda Kuku Dendo. Kuku Dendo azo boma biso tinda ba côté na biso ba beni batu ba kufa chaque jour na kini ku ko batu ba lèvement, ba arrestation arbitraire. Ba kuruna ba botama 5 chantiers ayebisa bino nyamara wa minu zoba wana nyamara so China Rambo l'homme de Kingakati ayebisa bino sala nino 5 chantiers to mona ngote to ba preuve de talanga Zakari na ye na ozo partir na bokanzi kabila nebdo abongisa bino Congo alobango muto alingi mboka na yako akolinga mboka ezalaka toujours na ba manigance na ba buzoberi ya ndenge wana pour follow me de obeta wate yo na ba antecedent. Ben técédent on a bien. Fali on a ya zo ba soki fali. Ngala on ba su kombo na ete parce que c'est makamwa c'est les gars qui. Comprendre? Asa musique nende asalaka. Mais musique ya ezarate. Ngala zali. On beta na hôtel Arenat. Ngala naza confirmé. Naza ya boya obeta yo to lando ba talo buka na makolo mko. Yakati. Bino yo ko makambo na. Ça ite nazo pesa ngala journaliste. Obeta na yete. Yeka to sala ba sitting na liboso lupango na ye bota mutu moko wa viola bana awa aranga beta su musique ya po kanga su bala mike sama makata makambo za violate o ngakuna ala ngala beso na makamba viol wana et ya association ngai ku te mais ko felo mide en tant que grand frère je te respecte nazo respecter yo en tant que collabo en tant que musicien collabo ko mekana yo ko ya obeta buso bate ko ko zwa yango ya bien ko mona yango ya bien opena. Oh, donc, nous avons ou bien un jour, karma pas bien. À la fin de l'année, il va proposer fallait autoper ça don. Ah, on a 20 000 euros, 20 000 dollars. Après, c'est 20 000 dollars. Sauf vraiment l'équipe fait une bonne, il faut payer ça à 30 000. Il y a devoir dans la tête. Il y a devoir. Le l'équipe.
na pesa ka de maloba na bundela mboka na pesa de maloba donc na pesa le te sozo pesa ba dona yo mo yo ni a fait pour la Nigeria non si singa le milo boko sur liko si ma micro te c'est les non non si ma micro tu pi kilo micro no yango boko si no ba pandisa ngo comme ça biso binemite ferré aza camarade na ngai ex camarade président aza pe président na le bagi président arrêté président Guy Gandolo yo ba Guy Gandolo Guy Gandolo ndara président donc ngai en tout cas le kamolo ba rapport on na son réponse ba fondateur a le marquis c'est vrai ya ngati fondateur de marquis za ferré JDT na Bill Kiton biso to yaki goya accompagnateur te naza chanter ayemba ba chanson tout bomo inanga eza tambola na makila bayo makara boskole voilà accompagnateur ba pesa le roté Tezeloko de papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro Kata Beauté, suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro Kata Elengi à Congo Télévision Pamela Chekoula double brassard, je continue toujours avec vous pour faire plaisir. Moussalo passion, vocation, Moussalo on a tangela, l'essentiel. Tout le jour je le dis que je ne suis pas une parvenue par rapport à Moussalo. Tout ça c'est vraiment bas délire moi mingi, donc il faut faire vraiment le travail comme il faut. Tout tangela en classe, tout supena, ok classe c'est un kokeneba inawana, Institut national des arts. Dans la salle d'animation culturelle, donc il faut faire le travail Nenge Gilles Moulasso après ça en audiovisuel parce que dans la salle de formation à RTNC dans zoa pena tant ya autant à TV voilà je le dis naïb c'est qu'il est qui n'a Cynthia ou adore plus que star la petite ayaya qu'il faut tout zonger la moussala les a passion on peut faire autre chose mais moussala ou les a tata parce qu'on a vraiment pris du temps pour nos keneba classe université et tout voilà. Elengi à Congo Télévision en partenariat avec Congo Mondial de Célésino, un mec d'ici. En tout cas, c'est vraiment une exclusivité. Oh non, ça la bino lelo na Elengi à Congo Télévision. À passant, je salue Papa Tracy, moi je l'appelle comme ça. Tracy Mbelenga, Tracy Mbelenga Pro, il y a Glody Diasuka. Voilà, donc je vous aime beaucoup. Je salue aussi celui qu'on appelle Tonton Joujou, joyeux anniversaire à toi. Bien que toi, Nemi Makasi, Juvenal Kibala, Tonton Joujou, le tonton Juvenal de la presse. De gros bisous à toi. Je remercie tout le monde. Derrière le caméra, encore et toujours, toi, on a pas toi, donc pour comprendre et tout. Je reçois pour vous. En tout cas, nous allons parler. Zachary Bababaswe azo sala ba live na YouTube. En tout cas, ils ont inspiré beaucoup de choses parce que moi j'aime beaucoup mon pays, le Congo. Et dans le bar tout le jour que nous tout finira mboka wana te au contraire photo pambola rango pour Congo surtout ba Congo et koufi et zo koufa ka ils ont continué au koufa. Alors ce soir je veux recevoir pour vous c'est les îles un mec d'ici malgré Ayaka neti babiso mais le mec d'ici c'est pas grave. Ça va ya neti ça va ozokima ba micro ba micro ba problème na bato monde ozokima micro na bato na problème na bato balingaka mboka te banani olinga mboka mais on a linga mboka parce que na linga peuple a souffert pardon atoke na ntepo na yo péter ba câble héros na yo ko péter ba câble atoke malembe mbote na bato ba Hollande na yo moko nanu bienvenue en tout cas à chanter des romans na yo comprendre nani yo que c'était yo nani yo chocolat yo Pamela na pesi mbote parce que bon bino wa ba pandi sango ya bien o ngana mona
En tout cas, très important. Voilà, donc mon il faut comprendre. Bon, en tout cas, à micro, on a dit pour na yo. Na de quelle manière vous avez genre il y a Moutounine. Comprendre. Donc voilà, j'ai profité aussi de l'occasion, il y a repéré ça Tracy Mbelenga, il y a Glody Diasuka. Tracy Mbelenga, on a payé un botte place aux Ali. Donc, il y a un émission Kenga. Na ba Congolais tout partout dans le monde, dans tous les 4 coins hexagone dans le monde. Na payé un botte, donc tozo bundara beaucoup de tozo bundaboye. Donc photo quand ça peut bandeko baza de part ou d'autre. Vous comprenez? Donc je profite de l'occasion de les saluer tous. En tant qu'un mec d'ici, moi je te dis que au jour d'aujourd'hui, il faut comprendre que ngana ya neti yondengo ya kité. Mes chers amis, mes chers compatriotes, ngai Pamela kanzi ngana ya neti. Donc tout bon. Expliquez biso ya ndenge nini. Ngana ya ndemo na yote. Ngana ya ndemo na yote. Ngana zonga. Moi je suis né à Liège. Oye bandeni dibolo baka na botama. Pour yo aux nos membres mokoté ya bureau moko administratif pour nous prouver ba preuve na l'action ba acte de naissance nanga tout ce qu'il faut comme preuve. En tout cas, j'ai pas tout le temps là, mais moi je te dis franchement, si on ngoye bango photo na bandeko to kona na bango to botama na bango va à Liège, ils vont te dire. Né là-bas. Bon ça ba enquête investigation de Bomesana. Au monde a que non. C'est les Zino, c'est quelqu'un qui est né au Liège. Je suis né au Liège. Pardon, à Liège plutôt. Pardon, parce que non. Le mec d'ici, déjà au Liège. Au Liège, dégâts matériels. Dégâts matériels. Tu as la française, après on a français. Français, c'est la langue de Molière. Il y a quelques temps, il y a des fautes d'orthographe aussi. Il faut comprendre ça. Donc, parce qu'il faut quoi. Donc, pour te dire que. Ngara ya neti yote batu pe ko bota pa na poto za ngo pe extrater ngara ka bota mi déjà bibiso yo ya neti biso poto za ngo extrater po batu so zo ngara bota na poto mais c'est rien ko bota mo pe na poto po zo les filles neti yo très intelligente au tangi ba classe na yo aux licenciés ndeka na yo se présenter mais nga pe na ba prévité mais c'est en parlant en parlant de zo monage Moutou Azandengini. Vous comprenez? Papi Moussou pe, le bon passe hein. C'est un maman qui. Pas on peut dans les bandits hein. Na pour avoir micro. Mais ceux qui ngana okufa, ceux qui okufa c'est ngana okufa, ponga pe na mélange. Casse. Tiens à l'esco s'il te plaît, pour ça mouké. Comment on a ôté toi na? Approche un peu. Na quoi se rapprocher au tiwana té, toi ça na au bout. Pardon. C'est quoi t'as na bien ngoté, c'est Pamela. Bon, mon élo za ngala bato bandaka boye. Pourtant héroïne ya Pamela, ko péter câble té, nga pena péter câble té. Tu faire voir les gens qui nous regardent à ce moment. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelles, comme information. Surtout caméra na yango. Nazotala, surtout par rapport à yo. Surtout par rapport nga pe caméra na yango, surtout par rapport à yo. Oza comprendre maman. Donc ngala respecte mingi, moi je respecte les femmes qui se respectent. Mais je ne respecte pas les femmes qui ne se respectent pas. Oh bah tu la mitaka là ça va ma belle oh bah ça comprendre bon ça va prendre la journaliste au côté on a ces lésions non la journaliste c'était yo net autant ça la lésion yo ça journaliste comprendre c'est total ba net ba nolin tambu aza journaliste so na tali mutu net papi gain aza journaliste so na tali mutu net ndeko nanga yo aza na kinda ni Dosta TV aza journaliste ba alendele ba tudro ba mutu mususu nani na petit nangabo Matika Songo na linga eto bazali ba journaliste mais on a poto mutu to comme journaliste ba lo te kana ndia ba komeli moi mais système anini onde wa to mo boya on je comprends donc voilà maman donc elo rato ba donc notre briefing na to ça yangwana en tout cas to banda pena musala voilà donc en tout cas tozo banda musala émission na biso on commence aujourd'hui nous allons parler c'est les îles ma question est ma réponse est yo et la première fois na émission en Elenga Congo Télévision alors j'ai vraiment en partenariat avec mais nous sommes en partenariat aujourd'hui avec Congo Mondial un mec d'ici par rapport parce que tu vois il y a des gens qui nous regardent
biso aura des fois ba question au bato bazolo balibanda, tu vois, parce qu'il y a des gens balobara aux congolais, aux combattants, il y a depuis artiste engagé, il faut compléter. Je suis un artiste engagé, combattant, résistant, activiste, analyste, hein? Donc sensibilisateur, mobilisateur, conscientisateur. Nyo so wana yo. Oui. OK. Na tout na question na j'ai vraiment deux questions à te poser par rapport au Makamouno. Pour ce bêta déjà historique nengo banda tout ça on a te mboka ça bien té. Le pays va mal en fait. Au moins Pamela, à Chekola, on a raison là. Il y aura un moment où on va faire parce que moi je suis un artiste aussi. Je peux pas refuser. Il y aura un moment où ça la investigation na foyer ba pinaki na uta wapi na bandaki wapi na bo mais lelo ba filma rojo mususu pas bino na masina kuna na njili to mona ki image mo boy petit frère na zolo botika famille kara boy tu te rappelles non il y a une ezara Ken Piana ouais que je salue oh ezaki nani Ken Piana il était azana ngana yebi na bato bino bakini wana te na yeba ba bilongo na mo ngana kamisa ngape na kala tango bino yo sala oh minimiser bato akini pour ani uta kuna ngana kola na kini minimiser na bia za mutakini so ba bia za na kini ba fingio lobi bato amina bakini mutalikasi na mona na kini mutalikasi na mona na kini est-ce que na fingie azaka na kini zobo muso to benga soki vie na wana baba soki baba nani wa soki baba baso Zakari zoba yebita ngala banga mutu te aza zoba azomona ngana tin yo un jour ko kita pe kino ki pe ki chassa non OK soute o ba da dega o sala si ko question ça correspond bien na muto yo ba ke ba filmer pas na biso zaka wapi oh alo ba na za petit frère mais pas na mais ngala kamwa ngaba petit frère nga tout au salaka si ko ba petit frère o bango bakenda ko filmer bango wapi tika famille ga boy depuis okenda nga famille na biso zala maman na balaksa ka nezaka ndeko non maman bino maman na biso donc yo maman na biso donc maman na biso une grande d'affaires, une femme d'affaires bongo, une grande femme d'affaires bongo. Allez zoba mo ayo filmer a tourner ba question mais tala boti ko sanga na ba famille bato boti ko nga famille na biso muta yebi yango ayebi o ayebi te na relaxon ba tout ke malembe bato na tout c'est là chocolat bato na tout ba imbécile finga poani pourquoi finga ka attends il y a une différence entre injurier d'insulte insulte imbécile exact qualification insulte na qualification imbécile so na mda finga pe moto mo pe na ko finga pe na moto na fingi po ke na pas été na ko finga o mo pe na fingi comprendre mais quand je dis imbécile donc un imbécile un con un bourrique de la 4e catégorie simple un bourrico tu vois donc tu vois tu vas te déranger au Vandora tu peux te permettre yo moko va na yo OK pas passer les yeux pas la biso ça biso te ka lupango kala biso te ka lupango kala boko ke filmer ba locataire bato ba somba lupango o filmer bango ko pas bilo quand même pas la biso te pas binoté pas la biso la côté la biso ba kenda pa mate côté ngana kola so ke na buzo wapi na o ayebi commune o ya yebi jili o ya yebi ngana njilwa mais Lucas ko côté toi OK na buzoba na kabako ni comme kuba kuna abimaka te OK na buzoba ba beti yo o zui frappe caméra tikali alobimi lobaka ndek ba nzala koma pe na kina mutu musupa ko za pata muta côté na biso comprendre ba pesi pe mbongo filmer pa na bango mais pas na biso to teka so boke filmer on ko muta somba on nga bongisango boke filmer ndako kitoko o so comprendre donc pour te dire que o ya ba maçon je bolanda ngote Kota tokota pas biso tout on a biso na poto voilà on a poto photo vérifier des photos luka biso to abata ba information pourquoi bokena luka pa bakabi tokota siko il a président azana azaki président sortant azana président sortant azala pe wana bosala pe loroté président honoraire obina landa ki émission Zakari a sala émission c'est les une peut s'entendre tout dans la question kon Nzambe yo lobi ka président sortant asali 22 ans hein Guy Menama 19 ans na bien Kanambe bana wana finga na ne pas silisi azupe bokonza pesi Kanambe il n'est pas un président c'est un représentant des occupants. Si vous comprenez, pendant 18 ans, ça a été pour la makasi. Il y a mboka nini, la démocratie, la République démocratique du Congo. OK, pour nga
République a démocratisé du Congo. Vous comprenez? La démocratie. Donc, Moutou, avant d'avoir 18 ans, c'est les unions. Sortant na volonté na ni t'étais la diaspora, je dis pas que les combattants, ni t'étais la diaspora ou la résistance. Le monsieur là, il pourrait être là jusqu'à comme son père royaume, ou bien comme son empire, comme empereur. Vous comprenez? Il y a des combattants qui sont là-bas aussi. Bazapekuna Bokabona apparemment. Ils sont des aujourd'hui, autour de la question moroboye, il faut connaître un yomoko. So moni mutayo mi benga combattant, combattant résistant. C'est que azapena combattant résistant azalaka awa. Très fois ninga la bokechu. Nous comme les années qui na bossa ni en France à Pékin. Ramsès, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Combattant mort au France. Rex, voilà, Rex Kazadi. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. Quand même, Oyabiso Lelo, Andimi Félix. Mais moi, j'ai pas fini. Vas-y, finis. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là, Rex Kazadi. Parce que c'est un mec qui a commencé le combat aussi. Moi, j'ai eu le goût d'être combattant. Beaucoup combattu. Attends. Il était parmi les numéros 1. Tu me coupes la parole. Laisse-moi finir, tu vas me laisser finir au moins. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour cet homme. En tant que personnalité, personne n'a respecté. Mais ma camouflage, il est allié. Vous comprenez? Donc, il est allié, on enterre ça. Toleki. Parce que nous avons un cambo dans l'Anzela. Il y a un respect belé pour Anini. Nous avons une question. Parce qu'il n'est plus avec vous. J'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. Pourquoi tu as beaucoup de respect pour lui? Je sais ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Il n'a pas contribué avec le combat pour y aller. Pourquoi Tiki les locas? Mais il faut tout naïe, mon golo. Il faut tout naïe, mon golo. Parce qu'il y a le banda qui boye, mais lelo, faut te soutenir au Yazali. Faut tout naïe les zino. Donc, on a vu que je qui paraîtrait, ce qui n'est pas long, pour Rosalami, no kabolingate, bolingini, de combat. Même les zino sont dans le combat, combat et koufate. Combat aux amours, tout dans la vérité. Comprendre? Respectons les gens, oh, ils vont combattre. O bazaki pe ba combattant o bazaba combattant na ndenge na bango ba miyebeli ozo comprendre ponga le ona oyebisa yo ke ngai na combattant résistant pe na ndenge na bon terme na combattant tout quel que soit plateforme quel que soit parti politique quel que soit quoi ce qui na mona net mutu mususu o bana ko lobake non nous sommes des résistants tous en occupation bona boy occupation faut kende tu la mona occupation elongwete occupation à continuer à Kabila, Kanambazo le Chine Rambo, autorité morale. Boyna boye, tous ces gens là ils passent. Tonton, c'est la tête de Wam, on est là. Ouais, on est dans les quartiers là. T'as vu? Donc, c'est ce que je veux te dire. Quand il y a des gens comme ça, on a une occupation. Mais occupation est longue. Mais on est bien un combattant. Dans ces cas, on a ce combattant. Vous comprenez? Pour-il Rex a ce combattant? Rex, je dis que je dois beaucoup de respect. Rex, faut tout naïe, mon colombo naïe, tout naïe, makamunaïe. Yo tout naïe, makamunaïe. Pinga la zawa, pour attendre à faire combat battu. Nous sommes responsables banga et makasi. C'est qu'on dit maïe. Aux autres banques, au niveau de finger, un grand frère dans Zakaria. Rex aux zongi, maman méfiance. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais pourtant, il n'y a pas à Sounabinoté. Est-ce que Zakaria a un combattant? Pour on a respecté à ça. Quand même le paie moi coup de chapeau. Combattant. Journaliste. Je m'en fous des journalisme naïe. Tu es bien là ça na Congo te. À l'accent sur ma preuve que talanga Zakari, na yena ozo partir na bon quand Kabila neb da bon sabino Congo. Alo bango. Muto ali mboka na yako akolinga mboka ezalaka toujours na ba manigance na ba buzoberi anengo na pourquoi. Vous comprenez? Donc ngai na respectera mutu tout ata o azaki combattant. Na oyaza combattant na oyaza amimona ngazande ce combattant mais naza ate bona do ba kombo batu chacun a ses convictions mutu na mutu azala ba projet na ye neti ngane naza bona lobango na jira na okenanga kisasa te parce que mboka ezalaka occupé si mukolo mboka wana to benga na occupation baboke bunda kuna na mboka parce que ba combattant bango na baza kuna yonga ndima vraiment ba ido pese ba opposant zo bunda sur place yangona bozo zanga mais faut bunda zo bunda ozo ke ozo liambala ya bunda wa si tu bino ba pandi sango bozo zanga manière qui on est bandé na retourna question ba kinyo so ba libanda na lobby
Pamela yango bino bapandisa ngo bozozanga manière ya kobundela mboka na poza libérer pourquoi bundela mboka yoka yoto balanga na odi apoto yebisaka bato tu bakufi na IDPS wana bata bana poto na yebi bango bato tu ba olia olobi bo la mukaka oyebite soko koma lobi la mukaka professeur Ilunga Jacques il est mort suite à de yo dikini kuna covid-19 ezate pandémie ezate bati kokosa c'est poison bon foni ka bo muta wana osambisa kamere loka ningi mwana mobali abula oli abula nani oyo bula amida mobala bula amida bien zelano pardon beti ngana lo bali lo katanga souffrir na tous nos questions na suka pardon tingana sisa bon yo une pour une fois gros ça peut me ko finga pété na finga tena do qualifier bula. Quand on dit c'est des injures, c'est les îles. Est-ce que vous savez au moins ici là, en France, en France, quand tu vas à la porte de la chapelle, ou bien à Château Rouge, il y a des prostituées, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Il y a des prostituées. On peut attaquer la valeur, on est famille, on va payer ça aux valeurs. On est battu à Moukinet, on a les zones avec petite sœur, on n'a pas Pamela Chekola. Moi c'est mon maïele, en tout cas moi c'est mon exemplaire. Si on est là, il y a 3 fois. Si on ma bega ya amida pas ça ba papier na ngote faut ça ba papier comme officiellement professeur boula officiel vous comprenez ti ngala lo balanga ya za boula pour lobby peke ba pa ko boya pe caméra on a sur 20 ans so pe ya lokuta so pas solo on va décortiquer ça vous comprenez donc ndenge za on a foyer bango keta au moins ba to la biso ba bi que c'est les ino yo alo ba ma vérité donc boula amida za boula penda donc respect na femme ngana za mwasi na olinga to finga ndeko na mwasi bongo quand même na ebisio na sengio na bi pour une fois ko finga pété to sele mututé to finga boula c'est les insultes mais nazo aider pour son mikanda ki boula parce que on a poto chose dans mikanda officiel parce que yé mutalinga bango to mo balinga rai mais kasi moi si to ba olingo chose de marié tout des atouts na batu nyonso oyo mobala ko sepela nango eza faute na mais oui donc chose dans ba et peut se marier même quand yo poza kitoko yo poza kitoko ngai kuna yebi na ngai te parce que je l'attaque parce que azape moi ça mboka na bisote aza indienne aza étrangère yepe ba Congo yo mdolobi mais ba msu ba yebi na kikwiti comprendre na kuna makamna te pour je m'en fous de boula comme ça ba sans valeur de c'est les anti-valeurs ba boula on ba zakebe na Congo kuna ba tchala mwana ba boula olive o benga mama difuni soki mama difune soki ni ngwana o benga respecter moi siko c'est les îles moi si ni na respecter ba respecter ba femme une femme qui tue, une femme yandok, il n'est pas respecté. Hein? Femme aux yandok, il dit que mes balles n'ont pas assassin, babo marabatu. Donc, on batina, on va bomba. Mais bon, yo ce qu'on dit, c'est qu'on attaque un grand frère na yo. Ndé na grand frère na bo so bi ah. Ba bi c'est les autres bunda kuna na moni cheko la zo na yo wa sonité. Au Peksinga. Au Peksinga, mais bon ba so on ba bomier. Mais ba on va préférer ba lia na ba ngombongo. État de droit, c'est les îles. État de droit. État de droit. État de droit, État de l'obité, mon initiative, le président de la République, Félix Tshisekedi, a l'eau. Il y a que Oyibimbongo, il y a peuple, il y a Mboka, Bakangio, pour toi, c'est les îles. Soki, Oyibimbongo, peuple, Bazuyo, Bakangio, Banana, Albert Yuma, Bakangipe Kanambe, Bakangipe, Bayibambongo. On a eu ça le bac avant côté. Bakangina Muzitu. Muzitu Nathan Kabila, c'est déjà passé. Siko état de droit ndeye. Qui pétant. Koyiba mbongo peuple. Koyiba mbongo mboka qui pétant. Mon exemple où le directeur du cabinet, il y a président de la République. 47 millions de dollars Bakangi et 48 millions de monnaie. Pour toi quand même, moi félicitations. S'il vous plaît madame. État de droit. Ouais ton dimango. So état de droit zati. État de droit avec zala. Ba pesa mune mwana ntembi mbongo na ye. Ne mwana ntembi ba pesa mbongo na état de droit. Asala ki ba pesa mbongo na ye. Magane mwana ntembi pe kolabo ça pe na kanambi. Asenga kanambi. Stable. Hein? Stable. Naza très stable. Je parle que la vérité. Moi non sais mais il paraîtra zaki pe na Kabila. Mais le lot côté. Mais ba pesa mbongo na so dans l'état de droit solo. Ba pesa mbongo na ye. On t'a pesa ezati Tshisekedi na alandela. Moi so ba commissaire colonel so Karine Lukeso wa boma Rossi Chimanga. Aboma cousin na Rossi Chimanga. Aza cousin na aboma e. Comprendre? Ce que état de droit peneza to senga justice. Balek sa bango na justice balek apena justice ba yeba de sunda basa kufa. Oyebi sunda bas.
akufa baboma ye mais enquête salama boyo bomona jugement wa bale kapé ya chebe ya total la état sunda basa kufa mutabome Kabila oh ngana lo ba Kabila te na otanga ka bato bakufa na mboka sans enquête na lobi ezala été to yebite so soupçon ya bagi ezana na soupçon par exemple atuanga na yoka na soupçon te mukona yoka soupçon na ko cité te pona yebiso ngana na panzaka ya kopanda na koloba mdoke na pa ezate une fois le moi vérité alors au solo là tozo continuer non état de droit ezate muto na ezali parce que le directeur du cabinet bakangi Atama azala présidenté yebango banda finga ke pourquoi na fingi ete na lobi nenga ça c'est morphologie na yaza matama toma morphologie kota beza minene libumu na ye ta mukebe timbuka eza ni nzamba sala est-ce que ça problème na sima na ye ya tambola wana so atambuli mukebe ko apui so atambuli mukebe puis azo penter puis ye o bo benga président président mukolo ya ko ba président et là où ça n'a pas si c'est les innocents s'il te plaît moi respect c'est un président de la République au hasard sur place moi je dis que Pamela Tigre na lo baga vérité non mozo lo ba mabe na okokate eza musana na fona sala comme il faut c'est les innocents réponse nanga tu n'as pas droit de to finga c'est un père de famille non pas un père de famille un président de la République je m'en fous il est pas président aza président et là so aza président ala kisabiso pena état de droit solo ndenga zawana akitsana bilo akolia comprendre bilo yoka omona na mboka état de droit solo so ngba bandi ba état de droit kitisi la peuple bilo akolia fufu ya pamba et molo ina que 2 ans azo que 3 ans état de droit na mikanda 48 57 millions de dollars il faut régler c'était un directeur du cabinet reconnu toke non na mambo c'est important on a que non na lobia ke baba to batala biso bazomona yo no zoloba la ben naza naître moi je suis journaliste de formation naza parvenu je dois faire mon travail naza pour mututé to yaka to yoko na ke tikilanga tunanga réponse na zongi question réponse mais yo comment ça intervention et là cette intervention te nazo tuna question na yebisa que na retourno ba question bato balobaka libanda moi je suis pour vous na ticket autrement tunanga mangwa Rex c'est un grand que je respecte aza masa na biso masa na ngai na respectaka ye kotuna nga ba question ya Rex kotuna ye mokolo yo kozwa ye même pour nga na respectaka na muto aki combattant na muto aza combattant za bena binote mais omozo respecter yo bangi oh est-ce nga na ko banga muto mukili bena banga nzambe na banga nzambe na banga muto mukili parce qu'il n'est plus avec vous c'est qui est vrai mais non c'est toi qui dis Mara Félix Tshisekedi dandi Maraye na concert a fallu à Pouya siko yo ngo comme opinion muto comme yanga pone so mtandimi na etika mtandimi na parce qu'il est avec nous bongo yo na mwana ta wana ndaka libala e bongo ya na biso bula amida bomba libala combien de fois na jibe na kinwani na grand frère parce vieux Maurice o sasu ya na sasungeso siko akomisu na kaningi le Rwandais muyibi kaningi voleur ayibi mbongo ye voleur au moins on dit Kaiba Kimbongo mais bakangi état de droit sali état de droit zate mutakangi eza muto yo kansate mutakanga ki eza mbato banda osona bango banda kala anga osala G à 2023 moi je peux te dire des trucs au fongoli pe munoko vas-y faut le bateau là yote laisse-moi parler quand vas-y je natika no question so do tika example ngaye Pamela fo boyeba makambu mboka na biso bato bele ba kidiba ba comprendre te biso ko tona Occident tona Europe to so comprendre makambu mama na ngai ozo comprendre donc ndeto za boye azamu yibi état de droit exact donc so état de droit za ki ndia anga yibate parce que yebi que état de droit za tango yibi de yebi que y avait les kanisa iloko makamone za na époque ya Kabila ko continuer mais il pas ça qui n'est pas Kabila wana siko bato ba il pas ça qui était le président de l'Assemblée nationale ça fait longtemps mais bango tu vas oh putain bango tu vas travailler en occupation dans des cités na mboka wana c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Nous, notre démarche, notre combat, c'était pas de changer un président. Nous, notre démarche, notre combat, on luttait de changer le système nyoso na occupation. Bango tout bengani bango mboka tikali ya biso tabatie o batie na di Ramsès président. Je dois accepter. Vous comprenez? Et là comme ça to senga pas Félix Tshisekedi tanga na na obude bo na zo lobango boye na sito senga kana benga na batu wana biso to tse po atande ko na biso. Lelo soki ezaki bato wana tout bakei ondimi bato wana tout bakei te bato wana tout bengani bango donc il père de la nation commandant suprême on est banani akanambe ba Jeannette wa mine bibana wa ko Moussa Daniel Safouane tala mino ndire makakwa do seka Moussa Daniel face comme Moussa Daniel Safouane
Bon, moi, je dis que Daniel Saf. Mais Daniel Saf, c'est un collabo. C'est un collabo. Mon nerf, jeune, Eliezer, Bamboka, Eliezer, aventurier, Mike Mukebaï. Ce sont des aventuriers. Jakinda, Zoba, Ndengwana. Comprends? Jakinda n'est pas pour Kabila, il insulte Kabila tout le temps. Hein. Mais quand tu insultes Kabila, toi tu insultes Kabila, il faut battre comme moi Kanambe. Et puis aux filles, pour Bilo. Pour Moutou, tu as des discours à Moutou, na manière, idéologie à Moutou. Moutou, Pamela. Donc, le monsieur là, Jakinda là, je l'appréciais avant. Nandor apprécié, mais au moins, on va défendre le peuple, on va défendre Mboka, mais à la fin, on va comme ça Moïse Katoumi. Moïse Katoumi, c'est un étranger. Moses Soriano, c'est un étranger. Hein? Étranger, t'es bien au bout. Dans ton exemple, surtout en France, oui. Bon, beaucoup de choses. Bon, il y a un premier ministre, il y a un en France. Il y a étranger. Il y a une institution dans le Tant qu'il y a un combat premier ministre. En Belgique, il y a des députés. Et ça, les députés, mais ils sont naturalisés. Il n'y a pas de recensement. Comment vous allez savoir que celui-là, c'est vrai, c'est un étranger. Celui-là, il n'est pas étranger. Celui-là, nanani, nanana. Dis-moi. Batouana, bazan identité. Bazan naturalisé d'origine d'un pays d'Afrique. Tu comprends ce que je veux dire? Moutou et Salaka. Vous comprenez? Netinga, je suis un Français, mais d'origine congolais. Je suis né à Liège, j'ai fait des démarches pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Tu comprends? Mais eux, ils ne font pas de démarches. Carte d'identité, ils ont na komi congolais. Au moins, la Pamela Seko là, congolaise venait à solo, mais il y a une communauté congolaise. Na India, il y a un méca. So méca, il y a un kangi, ça va pas la bino moko. Vous avez un blanc en Néwan. Alors, nous savons que nous avons des Congolais dans les institutions. Regardez, nous, déjà, pendant les institutions, les dirigeants, soit-disant dirigeants, ce sont les gens qu'on appelle les voleurs, les assassins, les ennemis du peuple, voyous en cravate, voleurs en cravate. Il y a un état de droit. État de droit. Nos questions, s'il te plaît. Parce que nous avons des questions, mais aux autres, mais moi, j'arrive pas à comprendre. Bino, vous avez parti présidentiel. Mais vous avez allez. Vous avez parti présidentiel et vous avez Bino, vous avez loi. Mais je ne comprends pas, vous avez parti d'opposition, parti présidentiel. Oh, yo, tu as masqué. Vérité et dérangera Batou. Vérité n'aime te dérangera Batou. Quand je parle de la vérité. Jusqu'à quand Makambo et Kokomati et Sili jusqu'à quand Mambo et Rosila et ça question il y a Rofinga il y a Rolobara. J'ai une question à te poser c'est toi qui souffres, c'est pas moi. Mais moi je vais te poser une question. Tu me laisses le temps. Tu viens de me poser une question. Attends, moi je réponds. Non, je t'ai pas posé question. Il faut avoir l'articulation, ma sœur. Tu vois? Il faut s'articuler, ma soeur. Ah oui, c'est la question. Attends, je réponds d'abord. Mukolo makambo aussi là. Mukolo bako bengana ba occupant. Mukolo to bengana ba rwandais. Nous allons pas accepter une rwandaise comme Jeannette Kanambe, minwe bima de rola azama belle rola ba mikombo so ba parka kauzi bieka. A kocha kepe. Et puis il faut bien que la moto là, Janine Mabunda, Zarwande, Batambwe Mwamba, rebelle. Botier président Sénat, un rebelle, la tête à Sénat. Pour l'avenir, pour la conviction. Voilà toute la question. En fait, j'ai une question à te poser. Question dans que Congo Totonga a boité. Moi je le dis. Bon, si quoi tout Canada tout nana nous question. Si Nalobi nazo loba parce que c'est les ino
Moi je te vu une fois comme ça Félix Tshisekedi ozofinga lelo. Oh mais non comme ça. Na mona Bokechu azoko comme ça Félix ba image ça. Non non si c'était souffrir na question s'il te plaît. Vous allez un peu tolérant yo kanga. La question moulay que dans le décortico katinga. Siko ba ndeko kumisa muto ba ndeko kumisa lobia za la président bo soutenir qui est tant azaki elo côté ni député ni nani ni nani. Et aujourd'hui il est président. Quand Minomoro Batono beaucoup finga n'ozo finga boy. Alors moi je sais pas les amis. Alors moi je peux poser une question. Est-ce que Boro s'allié était une fois à Otoya en France à Wawaya qui en a Paris? Question Zali Moutou Babane ko soutenir Lelo a commis président de la République. Pourquoi pas vous soutenir jusqu'à la fin? Bo solo li na yé le quoi baninga nyonso bazala ki ba combattant ba ke ba ebise no photo ça la boto tout ça la désir ya peuple. Une fois beaucoup ça l'angoté parce que bolinga qui après agolingi souyete. Bien tu me racontes des choses. Répondre. C'est une question? Oui. Bon, la question on répond à toi module parce que ça a été long. Hein? C'est une longue question. Donc voilà. Premièrement, ce qu'on dit en yotanga ça littéraire. Dans latin, on appelle ça, on dit c'est primo. Primo, je te réponds. Mutu oyo biso, tu vas donc soutenir, tu vas comme ça paye parce que il avait déjà, il a un sens, il y a un leader. Azali moi na ya papa moko boyo, papa moi sala état de droit ya solo. Oh bah non, papa na bande ya laki, à cause le peuple d'abord. Le peuple d'abord, bah comment tu comme abumu d'abord. Sikoyo, ndeza wana ndenge ya zawana, azaki déjà moi na ya papa Tshisekedi. Papa Tshisekedi wa pesa pe batuto loto dans un franc. Papa Tshisekedi wana atimbisa pe biso basera mobutu. Oh te faut monter le magasin droit na bino. Ozo comprendre, malgré toi za maître ya bana obeta ba, obi maître. Oba maître te, oba maître te. Ala maman na maître hein? Lobeka pendako viana ki grand lobeka. Dommage. Beka neni. Lobeka bien ngote. Judoka. Frappeur. Frappeur. Maître frappeur. Il y a un frappé d'abana on frappé bana batang ba kasavu. Ti akufi nango. Il y a un peu frappe en gros continuer pe muto zo benga président na Chilo Mboazu. Ozo ba Chilo lo zongo. Donc sikoyo, so to de côté to kemulai. Biso to no soutenir yo bi mona Bokechu. O mona penga. Oui, ngana wanga na te. Soutenir ya deux fois te. Yo ka na soutenir ye parce que akina parole nini. Banakin ndenga to zali akina terrain intérêt je crois bien. Banakin ndeto zali ndeto sali opposition unique boye. Pour candidat unique à opposition, Moutou a trahir le peuple. Moutou wana a kozwali kama tisuka ya vina ye. Oui bien ngote. Ezali. Moutou a pena. Suka a trahi sa peuple. Asa mais tu on a ça. Na on se réponse. Ah Moutou penda alingi peuple. Dans un combat mon abisso Félix Tshisekedi wana zomona abunda la Bruxelles na yango ya ona zo non ta la partout awa abunda la Bruxelles na ba mbila penda pona kama makamba peuple ozomba Félix Tshisekedi wana zomona oh mais yo tuninga question toujours ça ba réponse ngas ko na linga zondima defo zondima yete na zo biso pourquoi complique oh na bien na zo yebisa yo pourquoi to linga yesuti comprendre asa aventurier donc aventurier ba yeba na trahison pour yo yeb sanga makabuki ah oyebi ke ces surtout kutani penda na okabila nini gourmet nanga moko to kutana boy on s'arrêter na bossa on ndako na mona de waza sérieux ozo comprendre ndenge moko na ye yo to côté la peuple o bunde la peuple après Bokei na Genève yo kaka akina na voix bien biso to kumisa ye to muto pena akipa na doit pas comme président ya Bosolo. Vous comprenez? Tout d'un coup, nous avons mené à ça la makamune, tout le monde a Martin Fayulu. Azodouma. Martin n'est ngane na abo, na ramuda Martin Fayulu té. Na pe mutu ya Félix Tshisekedi té, na ramuda peuple. Na lo baga vena ramuda peuple na muda mboka. Bango tous ce sont des travailleurs, des accompagnateurs. Faut dire ce qu'on lingi mboka za sans dirigeant ou bien comment? Lingi mboka za sans mais mboka za dirigeant quand vous êtes occupé, vous n'allez pas faire de la politique. Il n'y a pas de position. Vous n'allez pas organiser les élections. Pour vous occuper, vous avez élection à occuper. Mais non, hein, maman, faut pas bien. Et le roi m'a côté d'Anda Kunayo. Moutango va bimser d'Anda Kunayo, Nda Kunayo. Faut pas négocier. Faut pas bien. Ma casse, vous bêtez, vous bêtez.
alors ce que nous avons quand on a yo c'est non to vanda kaka to solo la to sala to yo ozanzungo ndaku na yete vous comprenez Pamela donc faut pas comprendre makamdolo donc ton nom comme ça y est parce qu'il y a voix bien ton nom comme ça na lo ba bien à un certain moment batu bazo boma biso Kagame kuku dendo oui président Rwanda kuku dendo azo boma biso tinda ba côté na biso ba beni batu ba kufa chaque jour na kini ku ko batu ba lèvement ba arrestation arbitraire ba kuruna ba botama 5 chantiers ayebisa bino nyamana minu zoba wana nyamana so China Rambo l'homme de Kingakati ayebisa bino sala nini 5 chantiers to mona ngote kabilo mobutu atika ba pont maréchal ba palais du peuple la voix de Zaïre to la voix de Zaïre to mona lelo Fachiaye pardon Asali Asali biso basa comment on est Asa président de la République ba masola ngate ya batu pe bele ba bwana bango ye yo ne akidiba a président mutute a président azali étiquette c'est marionnette c'est placebo garçon de course ya Kanambe sozo ye bango le ko pesa bo mo na bande bazo kufa te batu ma do kufa lo barelo te wana président batu na yo bazo kufa ozo lo belo te wana président Aza président bande ko nga ba congolais maman Pamela il y a des enquêtes aux salama c'est les unis peut-être il y a des enquêtes aux salama yo za la poto enquête moko zate donc il y a aza mwana musala ya Kanambe ye bango na suka nango ba lukule destitution ba auto destituer Kabunda mutu na yo muta parti na bino tango PPRD ala ba ke destituer pina ba ke destituer vice président ya Olanda Minako nga mwande ngoko makaba ba destituer pina Kabundi ka bo epe fa bo fa na bino pe bo lo belo te ay wana zo benga président tozo ko avancer on a émission que ton soutenir hier parti à kina maloba bien tango akeko pesa mboto akepesa na mboto na kuku dendo na Rwanda biso to yinaki to bien bato ba bomanga biso ba bomba na bende ba walikali na ba uvira bazo bomba bato partout kuna na Sud Kivu na Goma bazo bomba bato yo ke pesa na mboto bien c'est mon frère mais tu es traître il est traître de la nation c'est un grand traître il va subir yemo lo bango pe muta ko trahir le peuple li kamezo e makama ya wana zoya voilà continue ma question si qu'on a qui combattant na yo c'est les ino na qui combattant na ngata yo ko na combattant yo ça na poto so za ki bien kasi mboko ngona qui combattant kasi bon yo ko bon zo tuna mamu na ngai mboko za bien te yo bien ngote le pays va mal là c'est sûr là c'est vrai mais la lobby na yo pour sa combattante au sala action te mais au na souci ya mboka na yo na mutuna ona makanise na yo na sens wana ça va mais na ko finga te ndenge bino bo finga qui combattant na ko ça surtout atanga mela pour lo bater abundila mboka physiquement moralement makamuta conscientiser mobiliser na mboka na mino lelo bazo nga batia batu kuna batia batu ba vaccin ba poison ba limiter bino ba vie beaucoup maintenant que beaucoup na kati ordre mondial o ba occidentaux ba lobi que dans 2035 bango bazo prévenir ba que vendre kuna ya ngona bazo sala extermination ya population 80% ya population na Congo ba bité que Congo na ndeko zala biso ba ko defisa biso ba mbongo te ba 400 millions pinga ezo bangi sanga ya Pamela umuna pile que muta yibi 400 millions 47 millions mais tu vas voir des jeunes gens qui manifestent pour cet homme-là. Mais au peuple, au monde Kanamba bomi batu, na place à 5 chantiers pour mettre Abino, Asali Kuluna, Asali Baojana, Asali insécurité, Asali ba fausse commune, na ba charnier passé par là, ba guerre na beni, ko kata batu mitu, ba maman batu ko violer. Allez, 5 chantiers Asali Abino, mais bon on a le kota quartier ekonoma. China Rambo, mais boza bando ki beni nango. Hein? Tout avancer nous bino qui combattant ke bunana kin papa maman na ngai combattant na poto Zakara le bi combattant ya ko tika mbala ya ko bundawa azoloba wana Pamela finga te s'il te plaît yoka zak yo senga s'il te plaît so nga zwanga ko zonga ya ko quel maire yo sa na ngai to na ya yebi ngai ozo so na bambula ngo ko zonga mais le roi na finga pourquoi ça sert à rien finga te so finga ils sont là bazali banana banana to qualifier là na insulté. Si tu veux que je commence à insulter, yoka. Au moins de Zakari, ba bete na Kingakati, ba lo bate, ba bete na ba ngate, mais quelque chose wa autour ba bete. Ah ba bete nga ba benga na bete mais batonde ko na bina batu député national. Mutabo ya lukuta bongo pina enyama ya ndengwana.
On a makanisa nyama. Au moins, on entend la vidéo, il est pour rien, il est pour le peuple. Et puis, pour moi, je suis pour. Il fait quand même quelque chose de bien. Mukuna nyama. Oh, babenga bango batu nyama. Ningi Kabila te mukuna lobi babi misa Kabila. Soutenir atayete. Mukuna wana tanga yake yao. Afini biso ba combattant. Na kanisa bino boye na poto, na kanisa ki bino boye na poto boye ko zo quelque chose mais na manière na bino. Et comment boye boye ko finga est-ce que ngamutu na ko longola Kabila. Alo bango. Ale siko ndenga nini? Donc eza ba propre comment ko loba. Ba propre ranking na bango. Vous comprenez? Donc ba do peso mbongo au sali renaissance. Ba pesi mbongo yo okomi contre basango sangisi ba évangéliste ba pasteur nyoso tous les pasteurs basanga deni les sauto lo bango bolie mbongo bo pekisi siko non ndenge za boye muto abimate pona ba wasa la manifestation ya contre troisième mandat ya troisième mandat ya Kanambe ba boma basango ya yebi makambo wana jomo songone papimpungu Papimpungu, voilà, Papimpungu, Babilo, moi, on a Ari Maji, on a dit qu'on a. Tu n'as Ari Maji, Ari Maji, Libanda, président. Yo mutuna yo président zotanga yo président bakangi ndeko na kamere wa sala yo pozala bakangi na kindea ki muyibi quand même na ndenge na ba basaki ki muyibi na ba pa comme président ale bakangi otikiye balongoli kabuni ba destituer otikiye ale mais muto yo asalaka mutafinga chef de l'état soi-disant hein likama Kabundi eza nini comment balongoli Kabundi yo muto yebi écoutez parce que Kabundi aza vice-président il y a parlement et assemblée nationale alors le problème c'est quoi en fait parce que apparemment bazonga ça tala au monde so longwe au monde vie so ba yebi OK Shekola on moni tour to okende poto yaka deuxième tour ko lingate to kende gamba la mo comprendre mais c'est quoi oh comme nani mutu wana comme nani oh je tourne oh nager maître nagerier ba bien que bon ye mo ga to benga maître nager au kabilo mbongo tu na fils mukoko mda bien que bon fils mukoko yebi vous comprenez donc maître nager balongoli parce que ayibaki 8 millions pe bino oye bien état de droit que ça balek ça paye na justice maître nager balongoli parce que azo manqué occupant quelque part on a passé moi raison parce que yependa ali occupant vous comprenez oui quand même na pour yete ngada pour mututé na pour peuple na mboka ba wana nyoso c'est pour biso to ngetinga so atabo chebo tsenga comme premier ministre na olingate pour ça comme premier ministre ya premier les loso ba lobi na que ba toana occupant na noso ba kene ngozolo ba bengani bango parce que na tongo kaka na tongo na yo po lukanga so occupant na bakangi ba ke ba CPI banini na moni pena que Félix akangi se ba OK nangina tout no question moko lelo c'est les ino occupant ba ke pour ça les abakendete bakenda na OK y a pas de problème atozo koti sanga baza souté ba ke lelo na mboka wana balobi c'est les ino na ba poste okoza neti pour non saler la peuple na sala na bunda komba pona koma na poste te yebango déjà nga komba na bunda lango d'abord depuis ba proposer mbongo te c'est là bonga ba proposer nga ko te be na finga bango ndeka olobi na finga wana na pa na besoin après eza nini message banini mbongo na bango te na pa na besoin ba proposer nga te je suis quelqu'un qui bosse na bossa na be tala na besoin mbongo na bino te botonga bekole bosomba basaka caméra na yango na zo ba caméra mo na botonga bekole bosala makambo tu oyo ba peuple a ko sepela oreke bo ba ko corrompre ka bato ozo comprendre ngana mboka wana na besoin poste te na taka na besoin ya poste mo tuna nga poste ngone nga un jour fona siéger pena en tant que honorable penda na kacha tolo ba na oya pa na boule pena que tolo ba so na français te po ba chinois ta ba kota na parlement na bango ba lo ba français te honorable c'est les ino je défends le peuple c'est pas je pense que bakonza mboka ba Hollanda émission oyo boyoki posa c'est les ino posa neza un jour à la député lelo soki le président de la République au kokisi pour parlement na biminake OK ouais mais zate ma finga eza place au Najara y a pas de problème na lobby bazo yo ka lelo ba bengo ba bizonga Kinshasa ke nos à la député amela bando ya kana finga pour ça ne le côté yo tuna yo samusana yo
Bamida, au fait Olive. Nazofinga bato baza contre peuple comment bato bana balala ana total na confinement on basa ki so na Gombe. Tout le monde bana mo balala na libanda. Mais so tala ba musique bana ba immeuble. Ba ko peut être 4 chambres 4 appartements bana na balala. Ba mida na bazana bala ta ba immeuble ba kangi ba partout mais yaki muté mabe combien de ba ujano ba bina na baba na mboda na kini wana. Combien d'enfants de la rue? Oh yo mona na kini wata olekaka. Sont là bas musiciens, tozo chité wana, c'est les ino. Tozo finga bango. Ba mérité baby silt. Ozo ba na finga ba okanda na mona mama moko boye na Kasai. Oh soki gouverneur ya Kasai ko ngoika sanji wana. Ngoika sanji azui mama moko alalisie na mwana na alala ye. Wana zo ba ngai ba mama o bazo bomana. Ba mama o bazo bomana beni. Ba mama wana est-ce que bazo respecter bango. Oh ba cotiser pendant c'était et bimiti la motu. Bana mike ba bébé mike bazo tout na mitu ko boma ba machette. Wana bazo respecter yo zo sanga respecter les mamans. Je respecter les mamans muyibi net amida net bula olive. Wazo boma ba comédie boyebi te. Voilà. tozo chité. T'es dit comme dans combien déjà de minutes? Combien n'a s'il te plaît? Moi si t'es dit voilà, nous avançons vers la fin de notre mission, mais j'ai une question à te poser. C'est les inos. Et là, c'est oh bon mon caméra allez juste Raphaël Yani. Allez. Olwaka ningi muyibi. Lwaka ningi wala muyibi. Toke no mama musicien. Wando ko kufa na prison so kana momonia. So to liana ndoki binombo liana na kanambe. Boye banga osida na bino. Oyo manda sa tamu caméra na nga yango yo papa. Na lobby tozo chité. Pourquoi ça contre ba musicien? Yo zaki musicien et loko memo na poto eza musique. Musalo salaki. Muta memo Marie-Paul te. Le patron na ngai. Wala ko père spirituel parce que bana ko yemba. Touche pas à mon père. Touche pas à mon père. Maya memo na miki, il faut ni maye osala na reconnaissance. Yemo to soke tu mukolo zo tuna moi na oselezino. Ayo soke wana pena général un des général na ngai moi na donc nde nazabo azongisanga poto. Comprendre? Moi ayebinga ba mona muke. C'est sa question là s'il te plaît. Nous arrivons tozo comme on a fait émission. En fait, na una question na tuna. Totelemara donc question suka. C'est bon, to vanda. Nangi totelemara. Na uti bulo talaka nga salaka. Yo salate. Na sala. Vanda to vanda na je suis fatigué. Na lobby musala nga yango. Na lobby nangi na tuna question moro pourquoi tu es contre de musiciens? Yo zalaki musicien. Oyemba na Ferregola, na le Marquis, oyemba na JDT, Mulopwe, oyemba na Clinton, oyemba na Bango, il paraîtrait que tu y a qui pour 4 bis le Marquis avec 4 personnes. Et ça a 4 personnes. Serge Mabel a goûté à les Marquis. Pour introduire quoi introduire dans une bête histoire au Baloba. Donc il y a 4 personnes, c'était JDT, Ferregola et qui encore Clinton, Bill Clinton. Et bino bozaki ba accompagnateur ozaki musicien oyembaka unanga question na yebisa yo comprendre pourquoi tu es contre des musiciens fou de tous ces noms là autant à part quand on respecter moi mon Bill na respecter ni no respecter mais parce que c'est asa bosser à loba makambo yo Bill abundi la pemboka na nataka papa te sekedi et yinda na 2011 balanda Bill ngala natala ka moto azobundela peuple pardon to sala ka bo ngala na to sala bo pardon ko banga to sala ba to sabe pour la iloko na filmer on a besoin de téléma on a besoin de téléma so mais to si c'est la ngona bo to téléma to sala nga suka ya ke ti on a sur cette question mais yo ko ngama ma téléma jala ba to ba yo za jaloux olinga ba musicien te pour succès si là ozongela kayu bango vina bango ba véritable musicien pour ba betaka qualité jalousie ma casse yo yeko tuna ba question bien o raconter nga histoire question babi yo lingi ba musicien te oli or kozaki musicien au contraire yo muto fana défendre ba musicien oratrice c'est une question je posais mais c'est pas une question ça c'est contre de musicien national pacifique autant pacifique Institut national de arts INA. Binombo na tegango na tigango pété na kin. Beaucoup zala depuis beaucoup maka ndengwana. Biso tenga pena na tanga kuna. Mais ça te yo tanga bo tanga na yo. Ngara jalo na bango te. Un d'abord na ebisa yo. Dédé madame mutuleti nga
Je suis un employeur ici en France. J'ai contribué à l'IRSAF. J'ai contribué à la retraite. J'ai contribué à l'impôt. Mais aujourd'hui, nous sommes des musique. C'est ça. Nous sommes des goyim. Bon, ce qu'on a Congo va contribuer à l'impôt. Vous faites un impôt. C'est pas foutre. Mais il faut pas se rappeler dans ma droite. Mais tout le monde ministère de la culture, il faut que vous ayez droit à pourquoi tout ça. C'est la carte artiste, Soko Belli, maman Denise a célébré. Maman Fanti Rwanda, Denise Rwandais. Rwandaise. Nga kuna bossa ne bula wana Rwandaise anosana bula Denise anosana na ambassade Rwanda na Angleterre. Ituna yena yebinga. Baba no bien na Zaiko. Moi ça nyo walongo. Nyo walongo ayebamba Félix. Abaye bani. Côté la papa, viens nyosh ba problème pamba. Nyo walongo pe. Tika koko c'est là ba problème. Viens non. Ndira meni kuche kambe na mnogo zoba na nyo walongo wana. Wala zoba papa ba nyama mo ba ko defa. Finga. Et bon talinga ba okenanga. Na finga ba otena sa. Soko sa na naksa ba masoko. Ah ben oui, so sa na saliam. So tese mu no salam. Sani. Na lo sabango ba merde. Oh, Nalobia, tala, tous en sérieux. Nga la rose en jaloux musicien moroté parce que moi-même et ça là nga passe les babeta garanti. Parce que nga ma comme peuple la lobby. Si tout monde en kuna là bas, le concert à Bercy. On katanga. Ko beta te. Nga la zone réponse. Una tika na ngai. Nalobia, na jaloux na bangoté. Nga la sala un d'abord, so tonto tient un point de vue ya koyemba na l'équipe bango tout na koyemba. À part ka mona mona alinga pusa ko kana nga mokefere. Ina fait. Na leki ko ayebi na leki bon nga na disque na sala pour nga disque ta na sala on a zo nga kisité et yo kana pété bon nga na besoin linga bango ndeni to ba yeba na sala ki disque mwanda mwala ba yeba ka o pa ko yeba lete je m'en fous ona o bwa disque o saki disque na ngai o saki disque o bwa ngai te o bwa ngai me bwa na yo ke mama na o pesa ngambo ha on a boire na disque ayoki on a boire na disque ayoki libanga test nga na besoin boyo ko na banga ba disque action na sala ngope kanda ka pe yo kana te beta te je m'en fous linga falinde e beta na YouTube nga beta na YouTube oza ko ba anti valeur de ministère pornographique on a mosala bango ko ningisa luket mosala bango ko sala so banini on a ko manga pa net ba ebi quand même Nzembo. Oh, Nazara DJ. Pardon, ça a plaisir. Il m'a dit que tu as fallu faire actuel. Nazara DJ. Vous comprenez? Nazara DJ. Donc, Ngai, Soki, na yoka banzembo. Et ya mabena o malapo banzembo mabepe na Congo comme 3. Pour natango kalora penake. On ça a plaisir batandi ba fa. Yoka. Nandaka kalora ba vieux de bawa. Biwara Sherina mawa. Moyama oh. Wa tati konde. Vous comprenez que bato bazo yemba. Vous comprenez? Yo ti na na banzema papa banzema mo ça ya ba pidik banzema mo ya mal ya sans éducation ti na na impidik ko pidik donc c'est que ba pidik ba yom de temps na asifique kene sur cela ngona vous comprenez? Donc neza boye ngaza jali na ba na l'équipe bango tout na oyemba moto ayebi o andimi za va na mais ba le plaisir batandi ba faire moko ko yo yebi on dimi bango na ko yem na ndimi bango tanga ndima bango na leki bango na ndima bango na leki bango tout na ko yemba tout o monika leki nga aya aluka nga to sala akapela batwa ba tala biso ba mukolo yozo ata benga bango ba simba ba kisi bele ba lia ba tata ba mama misu ba lia ba nie musu ba yo pesa ba masoko na bango boko ba pede musu ba oto na fingi mutana aux impidike obi na kokiote na kokite okanta ko moni yemo ka lubango ngate yemo ko donc na bibo ya mama mutaleki ngazate na leki bango tuko bana o mikolo ba o minene na ya mikenyo surtout ponga na katikati na za likolo te na ape na se c'est pasi o tondi sa neti fala tondi sa ki wana nga luka succès te na tina succès te je n'ai plus rien à prouver nga la beta na papa na Zénith na mona plein nga la uta vivre pete accompagnateur Vive a tendance à accompagner. Yo benga Serge Mabia accompagnateur. Yo benga Guigui Fala. Mabia bima pas et pas. Nous sommes arrivés à la fin, c'est les inautorités. Dans la situation c'est là yo. Dans le moment on va si c'est là. Dans les marquis toi il y a 3 chanteurs. JDT a faux chanteur en santé JDT tout na yebi yemba. Aza JDT malgré qu'il faut chanter. Sauf ton donne qui artiste na en tant que figurant.
tokondima ndenge atupakola ambi ebele mona komi nga papa popi nga nda basuki ebele mona tie barabote oyo botiaka barouge et lèvre tokondima ye na ndenge wana tokondima ye totanga biso chante nzambe nisi leta yemba nzambe moso mona moto ayembango mabe aza mpe faux chanteur mais esali succès po azwi kisi na ye na kisi eyalaka bino bongo misi oba bato c'est wana mari palo simba te nga simba te nga naodiembela nene bakisi yango nabangaka kisi nga kosimba kisi te ndenge nayebi misiki na oyo mwa ndambo oyo nasalaka neti mikolo naosala album tuna album nini naosala yebana lelo yoka totelema s'il te plaît zela nani pardon tuna album nini nga naosala kombrouye nga te album nini nga naosala asala album patriotique ya conscientisation ya peuple naosala banzembo mpena na apena 6 chansons mais nzembo mosusu mpe ya rumba éducatif mwa 2-3 ekozala na 4 mais naosala album ya bachanson moko ya batitre nayebi biso batitre ya chanson batitre ya chanson eza Félix Mabundi okozala bakopandre yo publiquement wana titre Kabila Mandefo ebele nga kutu bien wana batitre Bula Amida bakangi wana mobali na yo bokozongisa mbongo wana 3e titre 4e titre makambo neti bosala na mboka wana peuple akolanda bino 5e titre toyemba na mosusu akapela yoka te 5e titre toyemba na tosala featuring na nani kechu te boki na obemsa bato tu baoyemba na babokechu baoyemba comprendre mponga na oyemsaka baartiste engagé bato loba baradek suprême ngoni radek na obenga radek et puis toyemba mpe na Jean Goubal et puis na Karmapa po Karmapa toyemba nzembo moko alakisi bino ke aza artiste engagé Karmapa mpe na yembi bina mama yemo bafarma poche ekoma bana bazokufa moto abotami mwasi aboti mwana aza bikama pana déjà c'est en tout cas un bon combat tout est massif te plaît zela to telema kozana ngana na musique oh ya zela to tema na biso donc yango ko na bike non mama ko compara ngala bana te baba petit artiste baba chanteur amike ozo comprendre baba chanteur amike na leki bango tout o moni faire asaka album na ye album tout ya faire na accompagner na yemba ozo comprendre magé quand même oh nalobi faire un vrai chanteur ma ça singi au moins capela te mze momo ya faire kala s'il te plaît yemba ko ma question belo tuni ngai nazo sina ngango 100% te préparons aussi le ro moninga somo répondre ngayo totelema tokomi na suka te c'est les ino soko yaki na systématique o suka na telema bamola ke tokomi na suka to susa na vanda te yo wana bisa yebisa bango bino bosolo wana baktisa pamba wana comprendre o ba memeli bato ba maladie bato bakufi ebela yebisa bango ke na ndenge mo ya bien nga moninga nde na abo na leki bango tout sans exception bango balengi na bakisi kisi na kosimba kisi antuka boleki nga mais na koyemba na leki bino et puis na yebisa peuple congolais balinga somaka mabe musique ote musique eza soute Koffi Olomide na otindelo message Koffi grand frère que je respecte intellectuel vient nanga mopa mokonzi yo bana linga yo ermo makamso aloba na eza moi kilo azoloba mais ermo mono bungi yo mo sambrouiller donc yo ndongo za boyo nalobi yo ndiro chongo acha kutazona yo ramseso wa musique donc caméra tranquille Koffi Olomide o beta wate yo bana ba antécédent zona ngo yebian fali wana yazo basoki fali ngala ngo basu kombo na été parce que c'est makamwa c'est les gars qui comprendre asa musique nende asalaka mais musique ya ezarate ngala zali beta na hôtel Arenat ngala za confirmé naza ya boya obeta yo to landelo batalo buka na makolo mko yakati bino yoka makambo na sa ite nazo pesa ngala journaliste abeta na yete yeka to sala ba sitting na liboso lupango na ye botala mutu moko wa viola bana awa aranga beta su musique ya po kanga su bana mike basama makata makambo za viola te o ngaku na ala ngala beso na makamba viol wana ya ba association ngai ku te mais Koffi Olomide en tant que grand frère je te respecte nazo respecter yo en tant que collabo en tant que musicien collabo comme mekana yo ko ya obeta buso bate poko zwa yango ya bien okomona yango ya bien opena. Oh, donc, muta obetaka awa tam su bokechi ou bien un jour Karmapa bien motema malamu fo fo madame c'est là oh d'autres ma bonne vanda nan ya tout comme la suka ko papa donc comprendre bien ça pour pas nous obeta telema s'il te plaît yo telem sangane ngwa yo mona mukia to za bato bota la biso le monde entier nous regarde d'ailleurs autant intérêt na yango
Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que vous s'épeli quand même. Là, c'était Célésino. Célésino. Artiste engagé, activiste, combattant, résistant, artiste, mais engagé à Derayana et tout. Nous sommes arrivés à la fin de c'est des artistes mandia fallait autoper ça don. Ah, on a 20 000 euros, 20 000 dollars. Après, c'est 20 000 dollars. Sauf vraiment l'équipe fait une bonne. Il faut payer ça 30 000. Il y a devoir n'angaté. Il y a devoir. Le l'équipe en bon. Na ko pesa eloko te. Na pesa ka de maloba na bundila mboka. Na pesa de maloba. Donc na ko pesa eloko te. So zo pesa ba dona yo mo yebi makambo zo luka. Ozo luka ba am. O luka ba amolia. Ozo lia bana ba comme si ba ko bibuelo. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, j'espère que Bobo Sepeli, de la part de Guy Menama, je salue l'association Les Amis. Non, peut s'emboter ba pesingati. Et mi surtout comme na suka boto andolo ba peti wa. Te mais bon, on peut so micro 6 sat. Ah mais non, on so micro, te micro yo bo si non simbate. Yo mo si micro na yo mo za. Les Amis de Lemba, foire président Dedi Matola, la jaune zone. Nga sanga pesa matolo te ngala ya poto ngala sala matolo te ngala ezana de la part ya mutu ya na de la part ya grand frère nangai donc la joue nzondo mio bibiche nzondo mio Melinda Toleka voilà de la part de Guy Menama en tout cas Guy Menama na sepelito pour ça qu'on pour na atchamo comprendre te ngala mvulu so saka naza mvulu so sakani ba ko yo zonga koli ozong koli ko te ngai aba koli fo Yesu nanu donc yo za ba propos no za makamuna Yesu za mabindele yo bakoko ngai ba mvulusi kimbangu ba mama kimpa vita bakoko mangongele ba mavakala mambala soza. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ba proposer ya yo quand il faut simba micro. Non, c'est ma micro de simba. T'as ngalo ki lobo passe bon mi ba mais oui, il faut ce micro bon ngalo simba lo lobo que ça passe. Na simba pendant 30 minutes. Na lobi boye Nico Itile. Pardon simbela ngai to ça na yo. To ça yo aussi c'est mais ce micro Nico Itile. Ce micro est ani s'il te plaît, toi si ça sérieux, toi si ça sérieux. Tala. Oyebi makamdo wana ngo, makamdo wana ngo comme appelle carte bleue bimati. Donc ça no Bimisa. Bimisa oleki ba misa yo leki fa ina mbonga problématique. Donc yo leki faire na mbonga. Na bien bonga beaucoup comme ça qui faire na mbonga. Pourquoi bonga beaucoup comme ça? Fali c'est notre frère. Bon ba musicien lelo sans polémique sans qui sait les unes. Question na suka c'est les unes. Vous êtes toléranté c'est les unes. Moni Fali aza frère na nga a Congolais beaucoup comme ça ba binemité. Nous sommes bien émité yo leki bango tout na mbongo yo mo muto lo ba propos na. On va finir quand même madame. Vas-y parle. Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Vas-y. Alors donc Fali aza ennemi na nga été. Frère pas ennemi na nga été. Ba musicien congolais ba binemi na nga été. Nous sommes des artistes toza ba congolais to ba ndeko. Et là ko biso to lukaka to yebisa ke ba dénoncer. Vous comprenez? Ce ko beta on a pas ton décès ba beta na ba mama na ngai. Ba dénoncer ba finga la ba pe ka mututé. Balo baka que dénonciation na ndeni ni par exemple dénoncer ndeka pe karma pas a dénoncer ki mama yemo. Ndepe ba Jean Goubal balo baka. Ndepe hermo ko faire ngalo bando ko sele makambo te comprendre. Ezaka makambo zo lo ba yangwana. Mboko na zo ke mabe. Batu obino bobete na musique ba sepere ba bina ka. Batu wana bazo boma bango bazo kata bango ba machette ba réception arbitraire. Mboke comme na buru yeke ko yiba mbongo to dénoncer to mbaka banzembo ndengwana mboka comprendre. Balobite bo finga kanambe. To ebi ke so bo finga kanambe ba bomba bino. Mais quand même est-ce que karma pas lobi mama yemo nam da bomi. Hein? Bande kona eloka to senga la karma pas problème. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Fait pour la Nigeria non si singa le milo boko sur ligo si ma micro te c'est les non si ma micro tu as plus kilo micro no yango boko si no ba pandisa ngo comme ça biso binemite ferré aza camarade na ngai ex camarade président te aza pe président na le bagi président arrêté président Guy Gandolo yo e ba Guy Gandolo Guy Gandolo ndara président
Donc ngai en tout cas les kamolo ba apport ordinateur na jonction réponse hein. Ba fondateur a le marquis c'est vrai ya ngati. Fondateur de marquis za Ferré, JDT na Bill Clinton. Biso to yaki goya. Accompagnateur. Te naza chanter na yemba ba chanson tout. Bomo inanga eza tambola na makila bayo makara boska ole voilà accompagnateur ba peut-être le roté. A zo vocalité. Moteme ezali na kasa te vraiment pongana pona etikala ba prêtre olelo babiloko wana accompagnateur. Continue aussi te. Voilà faire brado ba c'est les yo ka c'est les on do passo là. Ozo comprendre. Mais quand la bande machine était dans notre ngoye moto pa imba na zolo. Mon Dieu Maïko, s'il te plaît. Ah, faut chanter. Na hypocrite. On a le 4 musiciens, voilà le 4 dans le marquis, nano banon dima. Kondima nande. Dans Moussal là banon chanter, boneti na. JDT, Ferrego là, Clinton, les animateurs, mayemba ko bien ko le JDT. On monte Bill Clinton. Grâce JDT à scène. Hein? JDT. Ayebi ko yemba te, ngam na to biso ngo. JDT ayebi nete. Pourquoi bon nga muta ayebi nete ko ifale bo aider? Bino liga ya. Bon yebi ko yemba te. Yena yebi si yo soko jouer figurant. Atia ba souki na ko tia ba ambi. On bengi pot de fleurs. Ti aza figurant à la maison mère ba zo répondre aza figurant. Ba benga ma pot de fleurs donc c'est faux. Aza na bateau ba imiter kana oyemba na mabe oyebi hein. Mais bo peksa bateau wala parce que ba ça le ken fort parce que bandimi hein. Ferré c'est un bon vocal moi il y a Ferré. Ça ba vocal na ngala ko ça ya. Vocal kasi ya le marqué. Ça la ba dio na ye. Pierre tambona ko sala nyonso poto ka bona terre ya na péchera soki sombe alingi. Yasu. Oko kangala ngalo ngikangala biloko mo ya nengwana comprendre. Donc ngala ça. Sikoyo na le marquis pona yebisa yo na le marquis to zalaka grand chanteur netinga na tala ngamoko. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous comprenez? Donc na baina nanga. Et puis tu as qui na faire qui faire un grand chanteur nandi maraye mais soit comme quand dans tant comme banolia banie wana nde to be bananga. Nous sommes arrivés à la fin. Mais tout si oh là là. On le mama bien là. Mais Mabiala, OK Serge Mabiala. Serge Mabiala grand chanteur no mona qui grand chanteur Serge Mabiala et puis nani sus. Et puis bon voilà les marquis. Mais grand chanteur net va le Christian Lema. Oui Christian Lema. Sama on appelle Sekou Mbote place Azali. Grand chanteur le roi là grand soliste le roi Santiago, grand animateur le roi Bizima Kodos. Na ba Bizima Zali, on n'a pas de numéro né. On a pas de numéro Luka champion du Congo. Donc on a soutenu Sila. Te ko Sila. Yo de temps pour éviter que l'artiste ne meurt jamais. Oui bien noté. Faut y ba. Jamais na succès est différent. Et succès que c'est pour so lingi kisi. So lingi kisi yo pe so ngolega mami ngolega bula mami lela. Simba kisi o mona bula mami. Fin à tout le monde. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Beauté, suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengia Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.